mais soit qui voilà si maye na kalobi Zambalinga photo mabete. Zambalinga photo mabete. Dieu n'a pas voulu que ils allaient pas na yo. De mon miséricorde ils allaient kolo na yo pour na ko épargner. Zambalingi yo. Zamba boyote. Moto yo bande ko kendo bimana yi opesi confiance. Azayi moto ya biso mokili ya o ya biso na mokili yote. Na yebi azana poto ayaka. Sikwaza kisumuta wapi? Aza muta poto te. Ma mère, et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des problèmes de papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la défense. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndé yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala ni mpona to senga ko teni. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Que la gloire revient à notre Dieu, le Père de la nation, le Dieu tout-puissant. Nzambe o asala que toza susu na bomo et peut to se retrouver ya koyamba na banda kuna bino sans invitation fidèle internaute na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo na yebi ke bozali ebele kolanda émission na biso Bravo Jésus partout où vous êtes tikete kimia pe boboto ya kolo Yesu Masia ezala na bino kaka ndenge to mesana toujours koloba émission Bravo Jésus ezali émission oyo edifiaka bana nzambe bazela kango vraiment na rendez-vous pona kozoba leçon pona kozwa mateya parce que nzambe asalaka makambo minene na émission oyo Bravo Jésus. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec le serviteur de l'Éternel, Papa Elias, à qui je m'en vais dire bonjour, Papa Elias. Bonjour, Maman Myriam. Bonne santé.
Oui, santé penda nzamba zo batela ki mezali. Ah bon, ya retourna kuteza te parce que Ok, nazomona. amen. Ah na mona ki nzamba zo sala. Ministère Dieu. Bravo Jésus, ils ont Oui. bien. Oui, parfois je suis ministre, oui, ils ont de bien. Peuple de Dieu, bah, on a vraiment édifié et vu que tozongi Pékin, tozongi Kalamingité, prière ya jeudi ni banda kité. Mais d'ici là, le 11, des activités à jeudi rozonga pour na bande kopé ya kin, ba vivre sous grâce ou ba vivre na kati ba prière ou to sangana la jour ya jeudi. En tout cas, d'ici jeudi kozonga parce que bo pemi pour na voyage bo uti na Congo Brazza. Oui, to pema ki pour na voyage à Congo Brazza et si que pe conjoncture quand ya mboka na biso to kolo baté à la TV. Tu as jour ndenge bande koleka par rapport ya ba information de bande kopesamo de ko renier musu bato belé ko uta komina musika yana mutu musu uta komina monga fula musu uta komina maluku et mo ba transport ezaki bena fiable te yango la journée à jeudi za nango journée moko normale ainsi que le 11 en op et vous allez mabete pour information mabeza na quantité pour zambe mo vous allez au rendez-vous pour le contrôle de tozo ngawana pour na vous allez sous na peuple de Dieu de tozala na bango comme coutume. En tout cas, j'ai dit en tout cas de kozolanda biso kozanga te parce que le boko na nzambe ya basali ya Bravo Jésus et kozala au rendez-vous. Jésus Christ est le maître de temps et des circonstances accompagnera biso toujours na kilta jeudi. Na mopandi pe tozande ko mobali. Yaya elonga mawa boye. Na yaya na pesi mbote kombo nani. Yaya oh. OK wapi? Nazali. Kombo nani? Chef. Ndeko na biso na moi déjà aza vraiment net muta a dépassé hein papa Elias kama biso na losambo to kanini o ndeko na biso aza na. D'accord maman, to sambeli. Seigneur te péché merci pour aller le roi de roi. To sengi ngolo pe grâce na yo et accompagner biso na émission alelo tout esprit ou toute force ou toute entité négative ou pour côté les mana o isika ils ala ni l'essence fait ngoya pe moli momo santu na yo et diriger biso na ibande l'émission pe suka émission par le nom de Jésus de tolobi par la foi amen. Amen. Yaya. Maman. Oh. Oza le coup ozate qu'est-ce qu'il y a? Maman, ngai ngomwana mbali na zamba. Na habité nini na ko banda ko expliquer maman te bandete na sukate. Comment ça? On va réalité mokili, va réalité mokili. Na kina na donc. Yaya. Zona ukimiat. Zona. Oh. Yaji. Papa, papa. C'est là. Zamba pesa okimira. La présence naïe, le méchant périr. La présence naïe, tranquillité. La présence naïe, gloire n'érignac. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Toute force ou tout esprit négatif, ils ont un pouvoir de na oisika. Amen. Kobangi lo morote. Eza ni loko te koki kolongola âme na yo na kati ya corps na yo na moment oyo toza na kati ya esika oyo parce que esika oyo eza sacré. Amen. Zwa kimia par le nom de Jésus. Yaya. C'est bon, je kimia. Oh. Ngai. Ni tinda ki ngai. Yaka. Téléman. Wala pa na se pardon maman. Là ça tena se. Zala na position oyo moni ki uza à l'aise pour expliquer biso problème ezanini. Ikambango ezanini. Maman no mbandi na za bedon. Na ki na ga PV na nga mo bedon. To kuta ni ka juste ki chuma ki ne supermarché ndi na obi mo na kutene. To hebisinga ki azala bamboka libanda. Hebisinga za bamboka libanda ye ba séjour ni rana. Maman. Jésus. Maman. Maman. Pour bien aux à l'aise qu'on va dans la scène, non? D'accord, vanda kasi bien, vanda bien kasi. Vanda bien. L'homme aurait les 15 ans des athées, hein? Vanda na okimi. La bonne délai, on a observé na okimi ya wana.
kolanda o bien olobi okene supermarché okutani na moto. Donc toi donc ayebisinga ki asa ba séjour mais ye ayebi no kini bien te. Ayebi kini bien ta zala ayebo alanda pe mo famille et tout ça. Dina c'est bon nga ayebi pena moi ba bisika bien o batu bakina Rolex betana o eli et puis okoki ozonga no tano so lingi kozonga tano so lingi kosala okoki pe kosala. Na singa bon ça va. So moi kozala olakisanga na moko ebi. Ndina memaki no tel moko donc ils a le droit moi appartement mon côté na biso na banda. Donc on a bisenga que ça là presque 3 mois. Après 3 mois dit le kozonga. Soka et pour la deuxième fois on a kisanga famille na. Oui yaya. Tozo yokayo. Makaniso zonga au nom de Jésus-Christ. Zonga ça makanisino awa. On a coupé. Ça va. Zona ukimya au nom de Jésus. Zona ukimya na kombo la Yesu. Zwa kimya. Ndeko. Papa. Mãe, depois vai pensar que mãe. Bon. Nom de Jésus. Frère. Frère. Papa Israël, pensar que mãe. Nom de Jésus. Ngate mama ngate kimya na kombo na Yesu kobange loko moko te kobange loko te kimya na kombo na Yesu vous me pour ngai vous me pour ngai au nom de Jésus lo moko esala na kombo na Yesu zwa kimya la moko ya Pasteur, ça me pleure. Pasteur, sorti à kufa. Pasteur, sorti à kufa. Pasteur. Ah ouais, ça vit. Non, pasteur. Pasteur. Ah ouais, liwe kota rate. Ah ouais, la plateau liwe kota rate. Non de Jésus. Maman. Maman Myriam. On recouvre Maman. Le problème est que c'est pas une déco. Il y a des esprits au monde. Il y a un moment et comme c'est le rôle à la perte de mémoire parce que lorsque il y a du coup la mémoire on a y on du gérer en autre. Ils ont la place où akindaki. Na makambo ya vivre. Ndi yango ekomisa kaye na makambo nyonso. Mais mayo ameli zamba opese kimia awoye bisabiso pour que toyeba lolenge nyongo sungai. Ndeko chief. Pasteur. Ndeko chief. Pasteur. Ndeko chief. Pasteur. Zwa kimia na kombo na Yesu. Fanda. Problème est ça qui
eloko moko te okomela yo nga na assure yo mpe na continue so koassure yo ndenge oye eza ndenge obima te. Papa. Maman. Zonga awa molimo na yo ezonga awa au nom de Jésus-Christ. Yebisa biso likambo ngo eza nini toyeba. Donc puis tu kutana naye. Ton meme na hôtel tozaki na kota bandal. Na meme kuna et puis te solola ki a sepeli na ngape alobi donc on sala 3 mois. On sala 3 mois na bandal wana. Après ozonga ne kota za kuna na ba payer banda. Ndi biso mbanga ndi tozala moya azala 3 mois na yimoko ezati abi donc le wanga azala koto na lukele petit momimo we bazala ne basala ne ba séjour wana oye azala hôtel wana. Ndi ngape na tala kite naza puis c'est na mo bazala na quartier so na ebisi akoza ne pays d'accord. Donc na kipe na solo nae et pas bisanga ça va tokende namona kasi mutango na ina epe papier ve na ngana basololi ne basololi pive na ngana comme ezaki Philippe donc to basololi maman le pays cancer na ngape ataki d'accord andimi comment vivre là ayaka d'ailleurs so ba 3 fois 2 fois ayaka donc ayaka pe azonga pe bien nzoka neti ayaka bongo soki basangisi nzoto na pixer na nga nati jone convenant monsieur yaka pixer na pe ayebisaka nga te ye pa ndolula le mbongo po azaba moyen na ye eriva kutso akei bilo na tika nga na renyaka nango donc nga pe na mona bisika ofifela nga biso ba jeune de to koma da nga pe na bimaka bien na miso ba na taka bien na simaka mbongo na zo mituka na renyaka na sima pi vie na nga tant tout le temps babimaka na non maman zwa kimiako maman ngai zwa courage omoni soki avoué makambo oza nango nde mosala nzambe akoyeba bakoyani akosala mpona yo longola na émotion nayebi ke eza pasi na somo nde olobisa parce que oloba vraiment na somo continue. Ndi babimaka na ebongo nzoka nde sina bango basi evimbaka ngai bato nayebaka te donc soki ndeko mwasi abimina ndeko représenta erivaka donc evimbaka tous les dates so babimaka na soki ekoki boye evimbi Jésus et puis sentiment bongo fale ne bandeli kaka ayebisanga te ndi ntongo amoni ke eleki ndenge ekomi okendele ekomi memi donc presque na liwa aye koyebisanga ntongo ayebisanga bongo donc akomi na maladi abombeli nga te mama na nga abombeli nga te alongoli liputa boye mama nanga mo nakoki te donc akomi presque yakokufa ndene sino loko ekomi ya boye nga nayebi kote bandeko no bazalaka tinda nga shumona kevefue kuna lupango na bango nakende kuna parfois kozala kuna pe na te asignale azongi mais mikolo na nini azoya te nakende mama nake kuna mama nake kuna mama nakei na koti mama mama nake kuna nga mona kei mama langa nake koluka muto nga toliaka na ye tomelaka na ye nalataka bilamba ne na quartier nakoma bien likolo na ye mama oyo nazoyoka bazobimisa na bafoto ya matanga baimage ke moto onga nalekisi banda tous était so presque 8 mois aza moto ya kokufa mama langa moto akokufa motu ya kokufa mama motu ya kokufa ya kokufa
Donc tant OK pas na bango. Naki pas na bango na kei na laksi ba photo na bi. Non nazo luka PV na ngai ozala ki ne même ko lo mona été eza problème mombe. Et oh PV là yo. Na bi bandimi te mi ve Philippe. La ki sa photo. Maman na bi mi sa photo boy. Mi suku ba ni ba betanga na tumba. Oh na tumba mama pota mutaza déjà kufa. Non le bla muta kufa on la legisi ta onyo so. Donc na vanela muta kufa. Et tomba ba jumu subi na la limbe tu moko. Ibisanga mama na ngai ngamo na bala osuka wapi. Na osuka wapi. Na vanela muta kufa. Ngai netindaki na mama ni netindaki. Eh mama. Effectivement. Mama ngamono na suke. Mutu amekolia naye. Azaki kola naye. Atambola naye. Nzoka waki mukilute. Yango mona ebisa ki ono bandeli. Eza neloko amoni. O ezo bangisa ye. Emokanga ye même na malu. Parce que na monde wana soki balingi ba initier yo so ba rater kozwa yo ba on a koya po ba traumatiser mutu pour que ozanga façon ya ko expliquer oyo moni pour o commettre ba erreur parce que objectif eza que bazwa mutu wana ya vandanga na ozo mona ya pire vie na eza déjà mutu akufa. Pourquoi Zongi a épéka na canal? Parce que Azana mission quelconque où est la gale à travers lui. Parce que ba ciblé pour la carte na ana grâce. Tant qu'on ba supermarché, ba na mona ki aza parmi ba bana ou mona na ba supermarché ba kanga ba photo libanda. Ils ont musala ba ne musala ya. So na okanga mutu photo, le temps va presser nenga ka yi photo. Résultat ko solliciter aïba. Place ni na wolu côté. OK. Yango ayeti pour alukai parce que na kati ne grâce ezali. Ba étouffer grâce na yi baba na ko utiliser pour na yi. Au mona mwana azokola. On s'attendait que mwana za la bongo na vie, mais mwana comme différent, na ndenge yozo na mwana ça. Ba komo sali la mwana. Ba komo zo mwana ba komi kozwa esprit na yi. Ko bimisa rango. Pour ba utiliser corps na yé et que le sala makamo mabe yamoni parmi abani belé au mona comme criminel au mona comme ne loko boy eza yété au sala makamo sous autres ya volonté na yété mais un esprit oyo et ya kokota na kati na et le rôle la Christ aza bon famille na yé ou eza papa na yé na maman ni basambila pour na moi ndi yango moni et commissaire le rôle la trouble nanda yebisa ke n'est pas na biso dans la place là-bas na vanda mais ko yebisa mutu te ke nga na yi mona ka famille nda moni na ninga yozonga na ndenge mwasa yebisi makambo zo komila yi yango moni nyonso yoki ou ça plus important maman Myriam eza ko sauver âme ya ndeko wana mwasi pour na kolongole parce que déjà la Bible nous dit mutu abimina pour susuer ba komi corps moko sikoso yi mutu abimina mutu azaki ndumba bakomi na eloko moko combien plus forte raison bimina mutu akufa c'est masse nini o atiki na kati na yo oko s'attendre au tambola au dégager ni on doit dégager toujours odeur ya liwa c'est ça oyo partout au kendo bando bomina bato makamo au mona so ke place wana bazaki na vie yo mimi liwa parce que au tambola na esprit ya mutu azi bembe na kati na yo et ko luka ndeko wana mwasi ko sambela pona ye ko landeli na ba service à prière. Et moi, je suis sûr le bon Dieu a réagir. Moi, mon conseil dans la vie, maman Myriam, il faut faire très attention à ton botiban. Il faut qu'on soit ensemble ici comme qu'on priera pour na bango, qu'on évitera bango na entourage ya ba camarades. Ils ont un entourage na ba camarades mususu bandeko ba kendaka et bazali ba canal ya shit mobimba ya malheur pour la vie en mutu. Zamba sala ngolo na ba parents o boti mwana zwa temps ko sambela pour na mwana na yo, zwa temps ko sambela pour na mobali na yo. Kolala kolamuka oyo na ko bima ko kende ko zonga, ce n'est pas chose facile. Ils allera acquitter pour la biso.
ezalaka nde na ngolo ya nzambe nde tozwaka grâce wana sikoyo soki oza censé ya korendaka toujours grâce te wanda olekaka toujours na bapreuve ya biloko ya bongo so oza moto oza mpe nerf solide te esprit ya Christ eza na yo te omona okolongola vie na yo na se na moi sans pourtant ekoma volonté ya nzambe na kati ya bomoi na yo mo mokela kokoloba yango na mama na yo. Merci Papa Elias. Yaya oyokanga aoyoka yo yaya ozokanga est-ce que okokozwa makasi ovanda na kiti na ndeko chief longola kobanga parce que awa oza deja na adresse bien nzambe oyo atambaka basala bravo Jésus aza nzambe oyo moko te liboso ne ebombamaka zala vraiment na kondimaka ndenge oniati awa nzambe akotika yo te et bino mpe bayebozolanda biso bocomprendre ke ndeko na biso aa vraiment na se ya émotion ezali makambo ya pasi ovivaka na moto osala ne relation mpe ovie na yo ayebi so awuti libana mboka ozwela ye flat otambolaka na ye olataka bilamba na ye mais na surprise oke epa na bango bayebi so oke ndeko ozalaka na ye asi akufa ya de cela 6 mois ndeko na nga ozala ndenge nini en plus mpe l'homme de Dieu obi eza mpe deja na milimo oyo ekomaki deja kovoute ye heureusement mama na papa na ye basambelaka nde yango ebateli ye papa Zara so tozoloba même langage meka kotiela biso sport bongo tozonga mpo toyeba ndenge tokosisa likambo bobengela ngai ye bobengela ngai ye afana modi vi na ye wala mwasi na kata kamo tebimisa ye tebimisa ye sikoyo. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. bobengela ngai ye bobengela ngai ye afana modi vi na ye wala mwasi na kata kamo tebimisa ye sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza Maman Lydie aye couper ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse.
Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Kimbela ya mama Lidi Mukadi pona lisungi ya bana na biso ba vivaka bongo na orphelinat Bravo Jésus kokanga motema na otende kunanga participer na lipamboli oyo nzamba kozanga te kopambola oti na 4e génération na yo mandeko bozai kolanda biso partout dans le monde entier. En tout cas problème otoza nango a ezali vraiment trop spirituel ndeko na biso mobali ya yakiawa ndeko azali kotambola na ye ndenge tolobi ke asali ne banjela alali ne ba chambre moko azalaki bongo moto ya mokina biso te azali mokufi e ndeko akenaki ko découvrir que azali mokufi akoki kokanga somo wana te akimi na makola basali ya Bravo Jésus. En tout cas nakumisi nzamba papa Elias parce que avant tous les sports bomonaki situation de na biso azalaki nango mais grâce ya nzamba papa Elias en tout cas ndeko atelemi azwi ka moi courage pe assurance wana ke nzambe akutika ete papa Eli mama na biso o azalaki kobima bongo na mowei azali awa et webi problème oyo ezali vraiment trop molimo donc nga vraiment na maîtriser en côté c'est à vous les hommes de Dieu ya koyeba nini toko ko sala pe attitude nini oyo ndeko na biso akoza nango pona ko informer ndeko na biso amwasi ke mobali oyo azalaki na ye azabongo mutamoki na biso te papeli pesa ndeko chief makasi po ba kosola na ndeko amwasi mama Myriam chaque jour to lalaka to lamuki nde to tambolaka to bundaka na esprit amen na moment tozoloba ngana yo ensemble pe na moment tozana ndeko ya des esprits où est circulé esprit positif et c'est esprit négatif parce que lorsque yo na munoko na yo ozo tatola et oza à bon terme oza na alliance ya bien yo na Christ du coup ben esprit empire moi zo fox likola vinezati nzamba osala ngolo ndeko chifa koyeba ko annoncer na ndeko mwasi et ngana oloba lelo ezali mokolo ndeko wana mwasi parce que kotike na se ya bokangami o ya diable elingoza jour mususu alingaka la pe mususu amoni tongo te mais nzambe lo asali ngolo ndenga ye ndenga kobima conscience na ye ainsi que âme na ye et ozala libérer na bisika oyo basalaki déjà mariage parce que comme on a déjà ndeko wana ko linga ye eza mariage moko spirituel aozwaye na idée ya abanda ko utiliser abanda ko utiliser na forme nini azwa hotel acha na kati na ye yango mona na mwasi mususu olingi obimi na ye nyonso yoko bokauki muto akoma ko bima na ye akotika semence na nzota mwana na mwasi pour que mutu lo so obima na ye avancement na vini ezalate ye ando profiter tant muta bimi na ye le rôle ya ache déjà ache semence na kati nzoto na ye ye ando kozwa contrôle déjà ya mutu o yazo bima na ye oui objectif to mission oyo ezalaki préparé pour que salama eza yango na kati ya vie ndeko mwasi mais na canal ndeko denga ye nzamba sali ngolo pour que a retrouver salina ye c'est un peu ça maman Myriam papeli est-ce que ça penda possible moto asi akufi azonga suna mokina biso batu pa ya osala ba makambo ndeko na biso mobali asali oui maman Myriam c'est possible parce que ezalaki na Marthe na Marie bando le la pona Lazare mais pourquoi Jésus na 4 jours aya sekousi Lazare diable ça la copie coller mambo moni nzamba sala ya mambo diable pas sala OK eza marambo oyo eza mystère oyo bombami na kati po eza na moto mususu akufi akei asisi mission na sur la terre te du coup ba esprit et obanda ko utiliser pour zongisa mais yo zo mona ye moto aye na forme na maluba ya ndeko na yo mais kubosa na te eza ndeko na yo te
D'accord. eza na eloko eza na kati na ye. Donc cela veut dire nde frère wana azongi susu pa ya kolinga basi na mokili. Oui. Ba utiliser ka nzoto frère. Balati nzoto na ye. Po ba utiliser ye. Parce que ye mutango o balati nzoto na ye. Atambwisaki vine bien te. OK. Ye ndeko oyo bakutanaki na ndeko na biso mobali ndeko chief. Atambwisaki vi bien te. Nde bazongisi na mission ya koya ko peuple bana na Nzambi. Parce que mission à diable sur la terre, maman Myriam, et ça simple. Batu nyonso bakoma ba travailleur na yi. Babanda ko travailler na sous ordre na yi. Tanga obimana mutu tel atiki semence, batu nyonso bakomi na sous contrôle na yi. Yango moni ndeko wana zonga ki pour que abanda ko créer ba envoûtement na ba vie ya batu. Lokola ndeko na biso chief komona yebo ana grâce de l'Éternel. Pour que ba étouffer grâce au yazalaki nango. Diable banda ko utiliser grâce na yi. Ndo moni ba yé à travers yépi. OK. Akomi canal ya okendo bimisela ka ye mwasi. Ya opesa ye mbongo ko pesa elamba. Tanga zo pesa elamba pesa mbongo. Déjà zo somba esprit na yi, âme na yi. Abanda ko utiliser âme na yi pour que permettre yi na monde na bango, mission na bango sur la terre ko kisama. Yango moni mambo ne koma. Yango moni za bandeko mususu. Peut-être déjà mambo ekomela yi. Olalara toki na marché. Oleka na nzela, o senti tango leki na nzela, mutaleki pembe na yo oyoki lwa ba chair de poule. Ibaga mutaleki pembe na za mutabente. OK. Au mona ke pe na grand marché oui. Ba tumisi ba na moinde kunanga kuta kufa na simba eme na koka. Oui. Donc pourquoi ba simba ra été? Pourquoi mona kaka eko sala make moi et lor moi mu kiefo le na moment wana o senti ke obungisi. Peut-être na o simba ye oki ba bengyo na sima comme exemple Myriam tango baluki otala na sima muto abengo tango baluka bomoni ye mutana zati. Connexion. Parce que nzamba bige muto yo lingo simba za muto oyo fo simba te. Oui. Il y a des esprits o ekena kokota na ba corps il a musi batu. Batu pe ba bimi. Au monde ango même na mukola ba fête. Yeah. Il y a des esprits o il a musa batu o monde circulation batu. Toto ya batu ko mebele oui. C'est faisable et c'est possible. Soko serva ki nzambi na mutema moko mama Myriam. Zamba za na capacité à utiliser mosali na nzambi ba sambeli pona mutu. Akozonga pas vivre na biso. Alobi c'est que moi je fais. Fils de l'homme a le pouvoir de faire ça plus que moi. Soki ya seku seki Lazare. Bongo siko biso ba auto salela. C'est toza na capacité à seku ba Lazare plus que ye 4 ou 5. Mais ça siko na kondima na biso. Yo siko faut la conduite sa vie na yo. Tango conduire nde vie mabe, okomi esclave ya monde de ténèbres. Ne ba komi ko utiliser siko corps na yo. Pour na okeni nango na ba mission quelconque. Yango mona na bato misusu o mona lali alamuki na tongo ayoki nzoto pasi. Na aveni ba lokaka. 0h15. Eza heure baba na mission oluka. Basuka kati na 5h15. OK. Siko ba roya ndenge nini bazuyo. So osaki na nzambe to sambela kite na ndako na yo. Balamusi yo bakomotambusa yo lokola cheval. Poki na ba mission na bango. Yango la mukomoni moto nzoto pasi. Kasi bazoki na mission. Omona na moment wana yo kilo makasa kosambeleza te. Bosala makambo. Parce que ne botambola bosala réunion wana. Bazoloba maluba. Po bokilesa mane maluba. Aoloba na aveni. Nde tozabo ina aveni, nde tozabo ina quartier, nde tozabo ina mboka. Mutu moko te akokoko mana fortune peut-être $10,000. Siko yo soki nzamba lobi ke okoma na mbongo $10,000. Bango déjà na aveni bakata seleka mutu okoma na $10,000 te. Omona so ngoko mana mbongo omona shit moko ye malade ko moko te la bana. Bana bandi obela. Pour que ba structurer toujours mbongo et comme na monta o bango ba chalti. Parce que o vivre na se ya limite. Siko il faut yo mutu bongo ozala makasi na ko sambela. Pour que obima na se ya condamnation ya veni ya quartier ya mboka ozali. Même obige okimi biso na Afrique, ok na Europe. Nyon ces terre. Bon bato bakanisa ke famille bana kindoki, to famille bana ba majara ba makamwa mystique na kimalanga na poto. Les camunions c'est comme il a la vie en mutu maman Myriam. Jamais koko sala masa pourta ezo corps ya famille. Les camunions sont moni comme eli mutu oyo yebito ndeko quelconque, eza lié na famille. Pour qu'il y ait les étapes où ils ont na mutu na famille na fongo les portes. Mais ce n'est pas auto le bango ao. Si c'est pris to si ao attends to kuta na famille na yi, je vais expliquer à ba parents na yi, mutu nini pe sengera fongo la porte pour que ba zoyi maza membre famille.
En tout cas, Papeli, merci vraiment. En tout cas, Maramba Molimo, faut que na oka na ndenga Molimo, ndeko na biso mwasi akomi déjà na ba antenne na biso na sengi ndeko Israël na mama Dako boko tsela biso yi. Mama, kota ko hésiter te. Na ndio na kombo na biso. Va place. Tu faut combien de minutes? Na ndio za place. Va place. Yaya, ça va? Kombo na? Mama Cynthia. Na ndio na kombo na Yesu. Mama Cynthia, ça va? Ça va? Vous allez bien? Tiff. Oui, non, c'est la réponse. Hein? Non, c'est la réponse. Oui, non, non, pas. Hein? Yaya. Nous sommes tout bien parce que Tiff a besoin de soutenir. Mais je te présente l'homme dédié, Papa Eli. Décotif. Maman Cynthia Koumi. Joie vraiment courage. Il y a sa maman Cynthia la réalité au Bouzana. Type 0. Philippe Azar. Philippe Azar wapi? Yoka. Non, yoka nini? Yo zeli singa il est là des jours. Yo zeli singa. Oui, c'est vrai que vous avez la réponse. Boyaki na vie na ko ça magie. Eza ba jeti. Non, c'est pas comme singa na état ou. Tu. Ndeko Cynthia. Pardon, nimbisa ma question moi curiosité. État ni ba commission. Mamando mona na mwana yo. Na peleki na yo. Non ça. Comment? Ndo mona awa. Était na ndo expliquer. Nazobela na ete malade yango banda mama na nga bota ngai banda na nga ko na mibali bali boso na mona malade ya boye ate infection mama atomela ba antibiotique ayele kaka mais malade yo na zana ona mitio na ebite na suki na ngai na suki mama malade ti fait na mbali oh pire petit na nga vraiment ayela nga mobali mbala ngo awutaka soi-disant poto aya abetela nga pe cop na ndima pe po azali tena na kimingi ayela nga pe na ndima na to so to vivre à bon so que na epe tout akena epe ko so voyager na sima na ye na malade donc on remarque soit ye na za bien mais soit ke kaka c'est na biso et fini. Oh là là. Parce que la première fois. Deuxième fois, ayo ya na epi. Nazaki na ngapi bien. Aza mbali na ngai. Aya kaptia ya kakongwa ya kapona ngai. Ayepe na kipe kuna. Une deuxième fois qui m'a vraiment kuta isera. Oh na omela maki. Mais aumele vraiment te. C'est ka un mois akindaki. Mon kokindaki. Dona simana ekaka. Elo kwa misala esali nga lisusu. Ina yo vanda habite. Non komo koma boyindenge ni. Soka so tifa so la za awa. So za a za bien. Mais soit qui dona simana ina tikalo bien. Bon. Nyako mona ka ko abo malani mo ka ibikimike. Nyako na traitement na milemo bakisi mo ka ibantiboti. Wana que ça va examiner l'hôpital. Tina c'est examen te. Na mileka pénivé à mon ceci ici. Donc a commis bien. Troisième tour ayo ya. Troisième tour ana ye. Abinga na ki. Na zape bien. Mais na ye vandi pe
opesa ngai tosala tosali troisième tour wana ayokeli ntango akei sikoyo na nsima kote donc place navandaki naomona mwa oyo tobimaka na ye oyo deuxième oyo batanda tobimaka na ye wana donc maladi anaka nde banda osalanga eyo osalanga lisuka donc nasali mpena baanalyse na bamwana tobanda obima na ye donc na ndenge ayokende esalinga lisusu donc place nga mona avandaki na mite nakomoke na kokufa na kovanda boti wapi nekende koluka chief mpona batana vraiment ata courage esila ye ngai sikoyo na ndako bisika ovanda obeta ata lisolo na mama likambo bongo na obetela neti nani na obetela nani donc nakomi komimonaka lokwa nakomi na maladi moko boye jamais nakoko obetela ngo ata moto ya obomba nga moka na obomba na obenga chief ayo chief talanga boye nde nabengaki enda ya koya place ayaki wana nakokaki kute taza mwa mobali maintenant afongoli liputa nalakisi mpo nakokaki kolobele maloba ebele te nalakisi kaka na ngai ande mo mpe ya kosala ye somo ande abaki aoke koluka philipe donc navanda nazela chief abengaka nga te limaone mpe eleka lisusu te kote chief akenda nayebi mpe te donc nakoma ozela kaka mokolo nyonso chief aoya ayelanga résultat po toluka solution. Donc ozela kaka chief aya opesa solution mais papeli nalingi avant ndeko chief ayebisa mama Cynthia yo lokola moyimbi na nzambe toale ozali na plateau awa likana nous orienter ndeko na biso mpe ya mwasi par rapport à makambo akutani ya Cynthia Jésus alingi yo alingi yo mingi na osenga na yo soit temps ya kolinga mpe Jésus otya na kati ya motema na wavana otambwisi vi makasi na makasi na yo moko yango moni certaines choses ekokomela yo si difficilement te na kombo na Yesu. Il faut okenda l'église. Ça fait mal oui obimisa ma miso pour na douleur ozoyoka mais il faut okenda l'église. Il faut osambelaka nzambe vraiment lingi yo omoni même ba makamusu ekomeli yo oza na maîtrise à expliquer biso te tango oloba mama Myriam na kati na ngai Dieu me dit na yebisani assemblée. Pourquoi maman Myriam babimaka na ye to babimaka na mobali oyo Michel so Philippe deux fois. Pourquoi deux fois? Na meko tu na nzambe achi hôtel il faut ya ko renouveler a komi lié à canal ya malédiction pour na mibali misusu na moke na koko expliquer boy maman Myriam sora bimi na yi nenga bima na yi atiki semas akei na place wa kendaka ya tikali na nenga tikala aza conscient or ko sa conscience na été aza na ma purge mibali misusu mike parce que o aza na bango bazali non mone ko comprendre siko nenga tikali wana tango bima na mibali wana misusu ndeko Philippe tango koya pona bimani na deuxième fois nde asali record ya kozwa biloko nyonso oyo ezali na kati ya nzoto na ye par rapport ya bato oyo babimi na ye ndeko na ngai bangusama ya miso te nzambe alinga futelo kwa mabe te nzambe alinga foto mabe te nzambe alinga foto mabe te oseloignaki mosika na ye ma aza bolingo aboyi liwe ekomela yo yango moni bareaction ya biloko ozomona ezobima na nzoto oza moto oyo peut-être nde tozokende na bajour à venir vie ezalo lisusu te na kombo na Yesu mais Dieu n'a pas voulu que ezale pas na yo
de moni miséricorde na ye eza likolo na yo mpona koépargne yo. Nzambe alingi yo, Nzambe aboyi yo te. Moto oyo bandeko kokende obima na ye opesi confiance azali moto ya biso mokili ya oyo ya biso na mokili oyo te. Moto oyo bandeko obima na ye omona kobimi na moto azali moto ya biso awa te. Azaki muta wapi? Nayebi aza na poto ayaka. Siko azaki su muta wapi? Aza muta poto te. Namba boma ngakaso alinga boma yake apesa na punition makasi bo. Eza punition te. Eza ke na yo o reconnaître que eza na mutu moko andima kokufa sur la croix pour yo souffle de vie. Soko reconnaître que mutu wana kufa pona ngai. Loboko neza boy tandi. Pour na kozwa yo abanda otambola na yo ensemble. Mais toujours elo rezo singa propre conscience na yo o reconnaître que eza na mutu moko eza ni papa na ngai ni maman na ngai o bandima ko se sacrifier pour ngana za l'envie eza rai yo faut zongela yi en retour aoya nyonso zo leka nango et comme témoignage o bando yebisa bato parcours à vie na yo pasi esalisa biso makambo na se émotion te omoni kozanga nde memi yo okoma kolinga mobali oyo okomo vivre na vie ya relation amoureuse na idée ya couple. Il y a certaines de choses basalela yango couple te pour ce kosalela yango couple le contraire ozoboma destinée soko gâcher déjà yango c'est difficile pour récupérer yango. Yo komi kozwa vie na yo ekomi couple na bimina mobile tel na bimina mobile X tango tozobima mwasi na mobile il faut yeba na mutu na yo to sangisaka déjà ba esprit na kati o aza un esprit fort l'esprit wana ko dominer na kati parce que par exemple yo mwasi moko obimina 5 mibale oza ko s'attendre au comme na combien d'esprit au corps na yo ko bi ko porter yango ndo mona nyonso o bando sala ibando memo toujours na échec bazwaki yo bakomisa yo canal ya malédiction pour na bato misusu parmi mibalo babimaka na yo à part mobalo ozotanga kombo o remarqué ba vie na bango nyonso e bafuaka ata zaki na possibilité mais tant yo salika art ya ko coucher na yi nyonso ya kangani eza na place o ekindaka yo batio na liste wana oko s'attendre te ke o vana ndako libala yango mono koma yango mono koma na dégoût ya ozala na vivre na mobile c'est omo préféré mi na zana mibali misato parce que moko ko sa l'erreur akena ina tskel pe na o bazui déjà na propre conscience na balongoli yo ki bo moteur ozana mobile moko pour ba yebi ke monsieur eza na kati na yo o diable établi qui déjà na kati sa vie ngana olinga na yo na nyonso tokoloba awa opesi sika Christa ya kota na kati na yo à travers ko vendre pas na yo il y a certaines de choses au mona jour après jour ezo longolo la bekai santé aux anongoza santé na yote o boule ko zo vivre vie à rose mozo vivre vie à rose te o vivre vie à muto aza lié sur la croix aza ko kanga maman Myriam nyonso o ayo za ya ko kanga ils le moko te s'attendre que les gars bien pas naï parce que utiliser bazu ya mabe ba chi pas naï mais le lonzamba yi pour que asungai ona kokoloba mo muke ya mwana maman Myriam. Merci l'homme de Dieu ndeko Tuf. Nasir l'homme de Dieu a le vu de Jean Maminga. Tant de kwatinda ki oke koluka papa fini papa pesa imbongo azwa traitement. Yebisa siko mama pesa loko la compte rendu ya bisika tinda ki. Zana courage. Bon, c'est moi écoute ok ta musique a été
Ve Philippe. Donc, ton ekine. Bota. Abota te. Ve Philippe amto kufa. Ve Philippe amto kufa. Donc ba confirmer nga ba bisi ba photo ba image nyonso to nga mona mona miso nga. Ve Philippe amto kufa. Donc tu moni nga donc ezaka grâce à Nzambe de pasteur assemblée pour nga. Ma sœur. Oh. Ma sœur. Esprit na ezana biso assembleur et qui ndesika morte or la muka ndeko chief na roye biso na mo mukie. Il faut faire très attention dans l'entourage. Maman Myriam, sur votre permission, est-ce que vous avez la caméra? Tout ça, je suis sûr et certain, à mon côté, à Moutou, et Bimanakota Oesika. Amen. Mandeko bolanda biso partout dans le monde entier pour comprendre que autoza nango awe komamba molimo bandeko bakena bureau pour papa Elias akende ko continuer musala to pesa bino suite ni ndenge nini ndeko na biso mwasi na ndeko mobali bakosuka mais elo moto lo bakara que to kama na Nzambe parce que ba réalité le kana mokili oyo eza vraiment passe botika malamu en attendant to ke bolandela nanu elo ngona musala Nzambe ka ya bandeko na biso tokutani mbalasi. Merci. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo singa biso awa tout ça la nini kona tout c'est yo toni. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.